Salut, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, nous sommes là encore une fois de plus, la grande famille, pour vous servir. Hein. Je vous souhaite de bon début de la journée. Hein, pour ceux qui vont me regarder pour la première fois, Namkola Lelo. En tout cas, si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Ma grande famille de B52, car tolobaka mboa asumboa, hein, so bakalnie na mafuta na yemoko. Awa tozomona soki bokena ba vidéo précédente na biso boromona totielaki biso ndenge nini Kabuya aza lisusu na a tête ya PPRD. En tout cas l'UDPS soki balobi i ezalaka i base kaka bato babande ko betolo maboko lobi soki ozotambusa eloko o bango batie yo te na malamu nyonso tu. En tout cas, batu wana ka o babando betolo maboko bangwana ka pe ba obambo mabanga yango lelo tomoni mais Kabuya a une droit de réponse à sali moi car ndenge zalaka tobona ki Kabila et na bata Kabila batu Kabuya azalaki wana na pouvoir mais au mona ba poste ba na UDPS wana ba wewa batondi et puis ba wewa ngo ezate ke oh ba vanda ka bo non très intelligent mais au mona ba poste ya malonga ka ba petit ouais donc bato ka ya PPRD ndé ba ça na ba bureau na ba office l'UDPS etali ba non toko continuer boita pourquoi toko continuer boita en tout cas enough is enough. Donc, na elibiso lelo tolanda Kabuya ayepe mwa koloba ka ndenge ezalaka toyebi biso baluba mwa nzombo wana ezanga te aye koloba tolanda jusqu'à la fin. En tout cas, abonnez-vous massivement, commentez, partagez le lien et ça la biso plaisir ya makasi suivant. Ngai moko na boyaki ko créer ba frustration na niveau ya ba membre oyo azaki na kati ya exécutif. S'il vous plaît, nani wana? Oui, baya bakota na ndinga calme. Basuka ka place tokani. IDPS viva. Na mois ya mai 2018 décision ya konome bato tozalaki na ye ntango wana basekretare nationaux na basekretare nationaux adjoint boza kolanda ngai. Il faut boyeba makambo wana décision yango tango boza kotanga awa parmi ba secrétaires nationaux anomaki bango bazalaki na nombre de 22 secrétaires nationaux pour noter biloko wana. Anomaki 22 secrétaires nationaux. IDPS viva après qu'on nomme Bawana. Azi décision mususu décision notée par chiffre a nommé quand vous faites la sommation, ça vous donne une Batanga Université. Ça vous donne combien? IDPS vive. Wana Ndepona exécutif national. Exécutif national. Vous avez Kangai? Sikoyo. Tozana exécutif national.
puisque tolingi makambo oyo oyeba yango banyokoli byo mingi moma eye oyo tolingi koyebisa bino vérité soki botangi décision oyo eza konome bato basecrétaire généraux adjoint basecrétaire nationaux na basecrétaire nationaux adjoint décision nyonso ezoloba kaka sur proposition du secrétaire général. Si le problème est à niveau ni, la limite tout ça là, calcul simple. Awa tozi batu 106 personnes. Vous avez gagné sur 106 personnes membres de l'exécutif. Puisque Makamboyo nalingaki koloba yango te. Idepese viva. Lelo eloko ezosalanga pasi ezani. Lelo batu baza ko avancer par argument te. Et comment kofinga batu. Et comment kofinga batu nde spécialité au batu ebele bakaki batu bande kona bisoyo tozalaki na bango awa balobi to retirer confiance na biso pas secrétaire général sur 106 personnes na kolakisa bino document na bango yango te bino naza koyebisa bino boye makambo kofinga batu awa ekozala te toyokani oza koyoka ngai il faut différence ezala idepese viva soki epa na bango baza kopermettre bafingaka batu awa na kopermettre bafinga motu toyokani malamu liste na bango yangoyo liste ya basignataire yangoyo baza na bango 33 personnes idepese viva yangoyo nakoki kotangela bino bakombo na bango epuis bakombo nyonso wana bokokutango na badécision oyo quand vous faites les calculs simples vous faites la soustraction na bango nyonso baza ko atteindre ata 50% mais comme ils sont forts dans les mensonges baza koloba boye tous les cadres de l'IDPS ont désavoué le président par intérim du parti. Les éléments à ma possession sont là. Yamboro Inomoko, puisque nakosenga ba service na ngai baskane mikanda nyonso yo batia mo na réseaux sociaux comme ça batu ba yeba vérité puisque on ne peut pas toujours se moquer des gens de cette manière ngai soki na bandai kolobela makambo yo te c'était pas respect ya opesa chance na ba oyo balobaki baza ko travailler pour na kimia o bango moko bazali na bajanda na bango caché IDPS viva ntango tozoleka étape oyo sikoyo nakolakisa bino ba étape mosusu vous allez comprendre que bato baza sérieux te boyebi malamu calcul ezo continuer ngai naza moko ya batu oyo basala statut oyo botutelaka tolo wana je suis l'un des rédacteurs de ce statut et tout le monde le sait ozakola na ngai nayebi ide oyo tosalaki nango statut oyo
quel que soit le diplôme bato bakoya nango lelo ndenge na ye eza biloko ya soni bakende na barge bata sur 26 membres nommés nayebi bamosusu basi bakufa mais biso nzambe azobatela biso nous sommes encore en vie. IDPS viva makambo naza koloba ngo mpona nini ntango toza kosala stati oyo parmi bamembre ya commission bamosusu balingaki fonction ya secrétaire général basuprime ya oza koyoka ngai papa Etienne Tshisekedi personnel tolobi tobenga ye apesa mpe makanisi na ye mpona nini poste ya secrétaire général tolingai tosupprime ya puisqu'il y avait des conflits autour ya poste ya secrétaire général wana convier poste ya secrétaire général ebandi lelo te oza kolanda ngai ebandi lelo te ntango totuni papa Etienne Tshisekedi ya alobi boye non biso toza kofaire partir na international socialiste fonction ya secrétaire général eza na mutu ya makasi olia kocréer poste ya coordonnateur de la présidence du parti a insisté bazongisi poste wana mais comme bato bazalaki toujours na makanisi na bango balobi il faut koétouffer secrétaire général basali baposte ya bachargé de mission chaque province ezalaki représentée par un chargé de mission na un chargé de mission adjoint bango bazalaki bapreséant ya secrétaire général IDPS viva biloko nyonso wana ebandi lelo te IDPS na makambo ya baassemblée surtout na bafédération ezalaki kaka oyo akei koyokana na 10 ou 15 personnes oyo badésavoué président fédéral oyo badésavoué président sectionnaire oyo assemblée fédérale elobi boye désordre ezalaki na ndenge ya moke te awa na kati ya Kinshasa tozalaki na de exécutif awa oza koyoka ngai ebandi ebandaki kosangana na sando kopundisa secrétaire général ya UDPS ebandi lelo te bato nyonso eti lelo nde yango ngai ntango naza kotala bayebi histoire na biso te baza kosimprovise te IDPS viva nalobi boye eloko ezokamisa nga ndenge tovandi awa omoni mwana 7 ans aza kokanela papa mobimba ya 30 ans 32 ans eske yo komona ngo normal omoni mwana ya 7 ans 10 ans aza kolakisa mosapi yo keba bakoloba mwana aza na misala mabe. Qu'est-ce que je vais dire par là? Comment expliquer mutu oyo biso torekrite tomoni ndenge oza koya nakoyebisa bino ke makelele nyonso oyo andeor ya kofinga nalobi bacompagnon d'élite na ngai bato oyo tobundi na bango ntango aza kotala boye azoloba te kotushe fwa wana aza moto akala mais
comme batu mususu ba recruter bango tokengaka aye na ye makambo ya UDPS ekomi mutu nyonso ifo aloba yango meme esika papa Etienne Tshisekedi azali aza koregrete mpona mosala oyo asalaki les inconnus bakomi kokota na makambo wana tozokontinue na makambo oyo article 30 ya statut na biso elobi boye article 30 eza kodesigne bacomposante oyo eza kosala convention démocratique eza ki mercenaire bomonaki lobi wana oza koyoka ngai article 150 députés nationaux ya UDPS na ba sénateur élu lelo tozana à peu près 560 non 560 382 plus 178 0 1 6 560 non papa botika kokima ba classe ino bokemba bringa na makambo ya pamba puisque baza koandika bino pamba école du parti président l'école du parti mutu moko totie wana à raison de 5 par province nous avons ba coup de théâtre na bango iloko wana bo reconnaître yango pour résultat ngo iloko wana eza ni statutaire ni légal. C'est une honte pour les partis. Vous ne pouvez pas suivre des bêtises pareilles pour humilier le combat d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Quelle que soit la motivation, s'il faut attaquer cette bêtise à la justice, je dois le faire. Nous ne pouvons pas acter un groupe d'individus se donne les listes avec la complicité de certains hypocrites. Oh, nous sommes là, aux bons offices, aux bons offices, bons offices. Non, écoutez, naza koyebisa bino na pokwa lelo. Silence na biso ezalaki signe ya faiblesse te. Biloko wana na banaye koyebisa ba collaborateur na nga nyonso. Botika totindika bango basala mabe. Ils nous ont menacés ici. Nous allons prendre des forces. Nous allons faire la remise et reprise. En tout cas, biloko wana naza koyebisa bandeko bo toyebani te. Batunion a reconnu pour faire partir de la convention démocratique de bonne foi. Natinga ki ba collaborateur na biso nyonso na lobi bokende koyoka na bandeko wana oyebisa bango baso ngao tosala mosala la partie. D'abord, ils n'ont pas dit la vérité na ba membre mususu ya parti eloko ni nazolo ba place wana. Le 26 juillet, il y a 100 ans et outi koleka. Bayambaki, groupe Nabango, Mouké, et pas Mokonzi à parti, ou Azam Mokonzi à Mboka. J'ai dit bien le 26 juillet. Après le départ Nabango, Mokonzi à Benga et Singaï, Nalingana Yambona Moi, Mendega Nazokende Poto, soki nazongi tokokutana poto solo la makambo tomona ndenge nini oko travailler na niveau ya parti. Bosa koyoka ngai
J'ai dit le 8 août. D'abord, tango mokonzi azongi awa tokende koyamba ye. Vers 2h du matin, avion na ekiti. Na tango toza kopesa bambote ya kosouhaiter bon retour. Alobi asadresse na ngai de mon biso tozaki na ba. O botiki ndako eza kozika boye pona nini. Alobi yango. Botala bolingo mokonzi azana. Le 8 oyo tukoleka awa. Mokonzi ayambaki biso. Première étape, il faut que c'est bien au biloko wana. Le 8, mokonzi abengi ngai. Ba service na ye ebengi ngai. Quand on a commis, ayambi biso mibale d'abord. Ngai na ancien premier ministre Sama Lukonde. Apesi nga ba instruction na ye. Ndenge na yebisaka bino ke tosa faci. Mpona nini ezalaki pour mettre fin na bao nyonso bayaka kokosa binoko kabuya tekaka baposte kabuya tekaka baposte yango naza koloba kobetela mokonzi maboko makasi ntango mokonzi ayambi biso mibale apesi nga bainstruction na ye nalobi nakosalela yango problème moko eza te ntango biso tobimi ayambi biso sikoyo na ensemble ya bamembre ya union sacrée bazalaki bango bakotisaki basala ndenge napesaki deja orientation boza koyoka ngai na misu ya bato nyonso wana maintenant vendredi oyo ya lobilobi oyo nakende kosala lisusu rapport ya makambo ya mokonzi ya mboka na ye mosusu ntango toza kosolola nalingi nabima te ke nga nde motu na viole mais pendant 3 semaines ngai na bandaka kobima baza koatake ngai baza komenace ngai naza koyebisa bino na pokwa lelo soki Kain abomaka Abel eza te Abel asalaki mabe ezali kaka moto alamwaka na motema mabe na ye Abel ayebisaki Nzambe apprécier offrande na ye te a rejeté ya Kain te Joseph ntango bandeko batekaki ye na Égypte eza te asalaki mabe. Les hommes passent, les esprits restent. Puisque les discours est comme une dégaine. Parce que les sous que Azako géré, puisque va évaluer à Kamutu par rapport à Moussala et Hassan. Les discours est comme une sous. Toujours, il y a connu, toujours qu'on finga. Il faut qu'on finga. On montre des histoires. Bakozwa ba rencontre oyo bakati kati batiawa basangisi balodo oka makambo ya bandeko non ngai na kosenga bino o garder toujours même moral ozako ngai na ebisaka bino que je ne suis pas le premier ou bien le dernier secrétaire général un jour ce qui va permettre ngai na koyebisa bino mona ndenge apolele eza te ndenge na moni baza ko faire circuler une vieille photo ya ntango na bandeko koconsulter bato o ntango na yambaka famille politique na ngai de pes ekomi obotala basali remise prise non tozala quand même sérieux